nazoseka parce que makambo oso ningo yokango bien faut qu'on na Congo mboka elengi bacomédien bazokufa mpo masumu eleki baokufa mpe kutu peut-être avant l'âge omoni akufi bato baleli pourquoi ngai nazorépéte koloba yango na baémission ya bandeko na nga nyonso bazoya na ndako bandeko na nga bajournaliste lobi nazalaki na émission na ndeko na nga miso lodidio nalobaki ne lobi naloba o na moni baoyo batala biso bazoba te bapapa bato bavai na ndako bamama bato bavai na ndako bana bato ya mike bavai na ndako tokomisi internet place ya bacompte à rendre place ya buzoba place ya koloba bainstalité place ya koloba n'importe quoi non naloba ngo ata boyi kozwanga baémission 10 fois ata 20 fois nakochangeaka te nakolobaka eloko moko ke oyo namoni te nakoloba te na batournage oyo nga na participa ezalaka ke tosisi namoni oyo akangi bisaka na ye nga nakangi bisaka na nga oyo mpe koto akangi bisaka na ye nga yanga soki natie na mokongo na nga saka na nga so namemaki saka mokongo soki namemaki saka me na sisi nabimi na kini bon oyo bango batikala kosala soki eza batikala osala to mpe bake kosala comme nanu namona te papa nakoloba pwani. Bonsoir Balandino Soya, Métro Makengo Tapis Rouge TV, c'est moi votre humble serviteur, Giro, autrement du JPM de la presse congolaise. Et voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte, où il découvre d'artistes, toutes sortes d'artistes. Donc la découverte, les autres découvrir sous artistes moko, comédienne, toujours bétani masolo par rapport aussi à Makamouzo les Kaba, poison et paille, artiste que soit n'est pas, que la mibale et paille. Donc les lois mieux placés pour nous expliquer, tout pour nous limbo la biso par rapport à Makamouzo les Kapo, Azapé, moi si maman, donc voilà, là je vois papa des papas, mon papa. Boss des boss, papa Métro Makengo Simo Kabaka et ainsi que sa femme Christelle Makengo Mbumba depuis Suisse. Donc Bambote Belé Nabino papa Bawana boss nanga patron oyo basalanga lelo pongana zala Bambote Nabino place Mozali précisément en Suisse sans oublier sponsor officiel il y a émission nanga la découverte salon Florine Suisse wana et puis sans oublier Nes Makia Didier Ataba papa na Jonathan Bambote Belé toujours place Mozali. Merci à toi les cœurs de l'homme Irène Daya éclairage public moi c'est à moto aigle royal aigle jaune Kakayo et puis sans oublier famille Molasoko Lisette Molasoko Motema Gelo Kisoka Soda ya Poko ya Poto pardon et puis ya Lydie Baleki Jean-Marie Molasoko tout le monde boza est belé bozolanda Métro Makengo Tapis Rouge TV bon continuer ko s'abonner ça la biso vraiment plaisir pe e ko salanga vraiment bien voilà na sima caméra kuna héritier Jamba Montréal Monterrey ya propre net lobaka au kokité au katani otikali ndenge ezala kaka toujours soki kofongolanga nozo invité du jour nanga Sylvine Daya artiste comédienne donc voilà bonjour Sylvie. Bonjour Jérès. Qui m'ezali? Oui. Quand on est dans le bar, on a Nzambi toujours. Ils a vraiment. Voilà, tout le monde est vraiment bien habillé, tout le monde a porté au solo là. Merci. Ils ont été portés au solo là. Voilà, merci beaucoup chers amis internautes, partout dans le monde entier. Na kata chaîne Nabiso, Métro Makengo Tapis Rouge TV, chaîne qui toko ya propre ba image, ya propre puis ba émission ya qualité, ya invité pe ya propre ya bien dans ma solo pe ya kitoko. Bon continuez à s'abonner, vous ne serez jamais déçus quand à mon ning na loba toujours bilingue ya bobozon kana kati ya Métro Makengo Tapis Rouge TV oyo. Papa Métro Makengo place Azali na maman Christelle Mouma Bazane S50 ba mona tout sala musala kitoko boy. Merci Nabino place Bozali. Merci vraiment
Sylvie Ndaya, donc lelo toye koluka yo grâce à papa métro Makengo toye koluka yo lelo touti musika toye ti awa na bandal koluka yo pona kozwa moi l'interview mukie kosolola par rapport ya bino na monde na bino artistique ndenge eza ko évoluer na makambo ebele ezobima bima ebele donc yo poza parmi et puis vous avez parmi na basi oyo bazotanga keno oyo babimaka pe na ba jeune garçon. Vous avez parmi bato bazolo bazotela pe onde bazolo bazotela baninga ba poison yo poko parmi on parce que vous artiste Sylvie Ndaya mekana ko expliquer biso lelo ba makambo nezo salama na monde na bino artistique en tant que yo artiste comédienne et aussi une dame une fille maman oyo zappé maman moboko li za maman ya bana oyebi mabina malamu ndenge zalaka okiko likambongo na salama synthèse oluzongo nanu ndenge nini okoki kolobela yango ndenge nini bafani oyo balandaka bino omeka koexplike bango nazoseka parce que makambo oso olingi oyoka yango bien faut kanga na Congo mboka elengi faut kanga na Congo parce que omoni na bapays mosusu bakoma koévoluer na bapays mosusu nde toza boye mingi mosala ndenge journaliste aya otuna biso badifficulté na bino eza nini mpo toyede bino boévolue ntango tokoloba boye eke na gouvernement bayoki ke Sylvie Ndaya moko asengaki aide parce que mosala na bango ezoévolue bien te e bazolia na mosala na bango te nini bakosala mpo mosala na bango évolue ntango gouvernement oyoka atie biso maboko toke liboso. Mais mingi to mona na Congo awa eza kaka bana basi théâtre congolais bazo bomana théâtre congolais ba otila na ba poison théâtre congolais boy polémique likolo ya polémique o ezo botela biso eloti pona ngana lobaka polémique ebota eloti mingi nde to sungana toluka ndenge ya ko avancer parce que ezaka kaka même maloba oyo tolobaka ezaka yango to bandela biso na biso kingana telaki ye poison ye salaki boye ye azongisaki boye ye salaki boye donc pona nga nazo trouver ba fertilité pona nga na lobi te pona batu musu mais pona nga na trouver ba fertilité parce que tozonga sima tozonga sima to avancer te jires tozo avancer te même na musana biso tozo ko avancer te to continuer ko souffrir et kolanda ba fertilité pona nga eloko ni tokosala poto o avancer eloko ni tokosala pona eloko wana mabe esila parce que du jour au jour ezaka makambo tourner nango soki yo poser nga neti question ndongo poser nga boye balobi basa théâtre bazotana ba poison et bazosala boye bazozongisa boye nga na répondre na répondre tant no répondre muninga musupe kuna yoki te ayo contredire nga eza boye te Sylvie lobaki boye il faut ezala boye polémique likwa polémique ezoko ebotela pe loté après simanango bénéfice ni tozo c'est ça aussi le problème parce que tant to beta lisolo ba poison bon tozo yeba te ezo utela wapi ezo bimela wapi et pourquoi basa théâtre oui bazolinga mibali ya bana mike basango banani nga lingaka so mutu ayo poser nga question ayebisanga na yokaki yo mobali no mutu boyi mais pourquoi olingaki mutu wana et pourquoi eza boyi soki nga naza na défense na opesa défense nanga non eza pona boyi eza pona boyi pona boyi te en tout cas ezalaki bongo te ezalaki boyi ezalaki boyi ezalaki boyi o comprendre ndenge eza mais Sylvie conclusion na yo te soki ezalaki erreur na salaki lobby lelo nakosala ngo lisusu te soki pe ezalaki erreur te nalingaki te na boye boye oui bongo nde ekende biango moni tomona bandeko na biso banigéria baomata bazo évoluer du jour au jour tozoka bakache bazwaka toyoka nzoto malili o comprendre tozoka bakache bazwaka toyoka nzoto malili tozota ndenge baévoluer baotambola na mituka bazokende ba Londres bazokende bamboka donc ya ndenge na ndenge oyo biso oyo
Et ça la manango mais ba voyage à tricage kaka. Mais si tout le vérité. Tout le vérité. Ozomona. Et ça la manango mais tricage kaka. Au vandi boye pena ke okenda ki tournage mo boye ozonga peke ba peso mutu ka pola mso te. Ezati. Mais pourquoi toujours continuer na ba futilité? Nani a osunga biso eloko na oloba nani a osunga biso. Voici ça mambu oyo. Total non nengi nini pe to ko évolue. Ba Nigeria pe bazé belé. Plutôt ba kaka théâtre comme saturé. Mais ba Nigeria pe bazé belé. Du jour au jour bilonga sike bima. Mais so moni nenge longa ne yeli na nenge évoluer. Total ende moté. Ende moté. O senti ba ozwa. Ba vivre. Ba sepela. Mais biso wa futilité. Voilà, chers amis internautes, partout dans le monde entier, Sylvie Ndaya Nenge attaque au limbo et la paix à Mekikmo, Koloma souci Azalaranango par rapport à la question Oyo, Bosenga plutôt tout naïe, par rapport à Maman Nengzoleka, Baninga, tout le monde ivoirien, nigérienne, Bazako évolue parce que sérieusement musala et puis balingani biso ki mutema mabe eza makasi yango na ozomona poison ezokota lelo Sylvie ndengo meka koloba biso awa keno soki nde bazoloba bon otanga kombo na soit babi Sylvie bamona kona bo surtout tozongi mwa moke na makambo euti oleka to ezoleka oyo la duchesse atanga ba kombo alobaki makambo oyo e concernant bino surtout ba basi atangi kombo mutu te mais tomonaki ba collègue na ndeti bakata Gabriel Mama Kalunga Mama Top bamengai ko réagir par rapport makambo oyo alobaki bango balobaki baza batu te po yo lobaka fa batanga kombo na non baza batu bonga pe na ko lobaki na ko réagir nako mema ondeni mutu so balobi eloko esali epasi a réagir réaction mutu ezaka to koma kozala sala yango to pa sala yango te et toyebi te likambo ko bima mutu na mutu aza ndenga yambeli yango mutu so akomona eloko asan fute na ye mususu pa bite comme nga na mama neti nga eza nga na mama Sylvie nde balobi na seki nga peka na kati eza pe mabete ngolo bateke na se sentir piqué mususu pa beti ne kara c'est pas dire que ba beta ki kara nde baza concerné te to ba oba lobby nde baza concerné non eza mutu na mutu aza ndenga ya mbela likam musu aza na maîtrise à makasi avant même agir à se maîtriser à nan on ndel comment ils ont avant dit yana batu mususu o mingi to benga ndeti basia bazaka likambo ko kweya ana besoin à ramener mutu na raison mais pas ramener na raison à temps avant di penalty pour na yo monique au gagner monde na saliebu na baby c'est réputation géresse na saliebu na gagno c'est pela mais au communauté na isilité nde frère Louvre Kaola Imba na no isilité peut-être tu yo sepela wana yenda vandi abi si baby c'est réputation na ngai ok problème ezati non répondre mais pas répondre aux 18 ans mais mon coloper sur réponse bah tu vas pas comprendre que oui Sylvie a raison vous comprenez Sylvie a raison en tout cas réponse il y a pas ici réponse exacte yango mais tom sous pas sur réponse on a eleki 6 mois et beti tom sous une année et beti tom sous 3 mois mais tom sous mutu muso ayaki na show ando répondre yo mais tellement il y a qui a loba moni na balobaka koloba mingi et ko beti so pe libaku oko loba ne lo musoka na kité o lobi yango tant o lobi yango ekwesi yo mais tant aussi temps ya observer o bimiselo kwa bien o comprendre ndengeza yango mona lobi oyo ba lobi engo ba teke bazaki na tort yango ba lobi engo ba pété ke bazaki na raison yango ba lobi mais eza ndenge kutela kibango yango ba lobaki. Voilà, chers amis internautes, partout dans le monde entier, voilà Sylvie Ndaya. Sylvie Ndaya, par rapport aux Zoloba, d'autre part, Zoloba, la duchesse a confessé à Bimisi Maromna Bino dans Poissa. Donc, il y a un candapé en Zambie, ils ont frappé Bino, ils ont coupé Pamba Pamba, ça les Bino passi, il y a un réagir na facilité.
est-ce que eza ya solo mekana kolimbola bana poto ba parce que vérité na likambo nanu mpe eyokani te mpe ezobima mpe te yo en tant que artiste comédienne ojouera mpe na banzonzi na makambo nyonso ozalaka est-ce que likambo wana eza vrai que non eza mpe na bandeko na bino mosusu tolongola yo eza mpe na bandeko bacollègue noto ya basi basalaka makambo wana après tournage soki estile bakendaka na bahotel na bana na bajeune garçon nazongi na koloba yango na bacomédien tozokufa moto atika libanga na mokili aza te mabimba elobi vanité de vanité tout est vanité ntan ya motu nyonso na vie ezalaka jerese omweka nde otenga mikrobo okobima awa babengi oke sylvie akufi eza te c'est parce que naleki bato nyonso ya mokili na masumu eza pété c'est parce que naza mosantu koleka bato nyonso yango nzambe abomi nga liwa eza recommandation divine donc nde tobotamaka eza na mokolo oyo moto akokufa soki ntan na ye ekoki ngai nalobaka na mokili oyo toza bapelerin kua toza lokola toza na mutuka moko mutu na mutu aza na re na ye ngai nde naza boye nabotaka naza na bana non nabota bana me nakufela mpe bana na bakufaki te mpo masumu eleki bango nga mpe naovivre te mpo nga mama bango naza sain c'est parce que tant ya bana wana ekokaki oyo bakendaki e ngai mpe mama na bango oyo natikala c'est parce que tant na nga nanu ekoki te naza nanu contre ya koloba ke bacomédien bazokufa mpo masumu eleki parce que à part monde ya bacomédien bato bakufaka du jour au jour yaya oso ozwa temps yo okende na morgue ya mama yemo ngai soki tokebimisa ebembe moko ke na morgue ya mama yemo ke na morgue ya sana ke na morgue ya ngaliema okuta bibembe oyo bazobimisa kuna chaque jour baza bacomédien te olela nde ocomprendre ke nzoto non te naomikotela te nazozongisa nanu bato po bacomprendre ke moto akufa kaka mpo na masumu te bapasteur baokufa baser religieux baokufa basango baokufa tout le monde aokufa ocomprendre naomikotela même mpa na moto masumu je reste naza moto masumu ya sainte naza sainte nalingi kutu te komilongola ndenge oloba wana ke non nalingi même pas komilongola naza moto ya masumu na kati ya masumu me naozongisa bato toloba ke kaka ndenge yo olobi wana ke bato apoto mpe du jour au jour baokufa soki bango basumukaka te baninga bakufa te okomprendre nalobi nazongi nanu wana mpo na koexplike mwa mokie ke eza kaka masumu te nde ezoboma bato basimpe bakufaka baokufa mpe kutu peut-être avant l'âge omoni akufi bato baleli pourquoi ngai nazala na papa moko papa sele papa kutu bana nga oyo napansaka ti lelo soki bakontaka parmi basaint nao natanga kombone te me natangi yango lelo soki bakontaka parmi basaint nakokonte papa wana e jour nakende otali na hôpital na malade wana obela na ye moto ekorrespondaka te papa nayoka mpasi moko nazonga nayebisa nzambe ntongo azonga nayebisa nzambe akufa te mpo bolamu oyo asalaka akufa te na nde oloba kaka akufa te me babengaka na 23 aza akufa na boya nayebisa nzambe te ye te nzambe efali olongola mutu mosusu donc foza mutu mosusu na place na ye parce nga na opense ndenge nga na okanisa eza calcule ya nzambe te donc yango moni nazongisi yo nanu mwa mokie mpo na makambo ya liwa eza kaka mpo na masumu te e nazongi koloba ke ndenge tokendaka batournage ngai nazorepete koloba yango na baémission ya bandeko na nga nyonso bazoya na ndako bandeko na nga bajournaliste lobi nazalaki na émission na ndeko na nga miso lodibwe nalobaki na eloko naloba oyo namoni omoni tozalaka te so toa na internet to baba n'importe quoi oyo batala biso bazoba te bapapa bato bavai na ndako bamama bato bavai na ndako bana bato ya mike bavai na ndako tokomisi internet place ya bacompte à rendre place ya buzoba place ya koloba bainsalite place ya koloba n'importe quoi non naloba ngo ata boye kozwanga baémission 10 fois
ata 20 fois nakochangeaka te nakolobaka eloko moko ke oyo namoni te nakoloba te omoi bavideo tosalaka etambolaka bato batala biso babizengi te oloba n'importe quoi osali base mpo bamona internet ke ye alobaki elobi ntango bazongiselo video okorépondre yango te mpo ekangi yo nga oyo namoni te nalobaka te na batournage oyo nga na participa ezalaka ke tosisi namoni oyo akangi bisaka na ye nga nakangi bisaka na nga oyo mpe koto akangi bisaka na ye nga yanga soki natie na mokongo na nga sak na nga so namemaki saka mokongo soki namemaki saka me na sisi nabimi na kei naomona baninga mpe bazokendekende na bango bon oyo bango batikala kosala soki eza batikala osala to mpe bake kosala comme nanu namona te papa naoloba poani ka mpona bebisa réputation baninga mpo nazwa ni trophée non mpo namoni te naoloba te Voilà, merci. Bandeko nyonso bolanda biso partout na Metro Makengo Tapis Rouge TV. Bon, continuez à s'abonner à la chaîne de Metro Makengo Tapis Rouge TV et que ça a vraiment plaisir, ça a bien. Nous avons une émission qui toko la dame Nengaza pour se déchaîner, Nengazo Panzante qui est partout dans le monde entier. Les veuves de Giro, Bozana, Belgique, France, merci. Nous avons s'abonner, en tout cas, merci. Nabino, surtout à Lisette Molasoko, là où tu es, des gros bisous à toi et puis sans oublier Delcine Jolie, @Gombo depuis Belgique, Wana, Babi les veuves de Giro, René Moko Salama samedi, où on a Belgique, Wana, et pas @Gombo, Delci Bozala, Wana Bino tout. Donc sans oublier Graceli Kilandas, champion de champion en France, Wana, et puis sans oublier aussi Yalidi, Yaya Baleki, et puis il y a Katli aussi à la vie Mounzangola ainsi que Daniel Poiti, Bambote Bele, place Bozali. Beaucoup continuent à s'abonner à la chaîne Abisso Metro Makengo Tapis Rouge TV. Là, je vois encore mon papa, papa des papas, papa Metro Makengo Simon Kabaka, ainsi que sa femme, maman Christelle Mbumba, Bambote Bele. Sans oublier Salon Fleury, Oazali, sponsor officiel, émission Nanga La Découverte. Merci. Sylvine Daya, Lelo, Balobi, Naïbte Solo Kiango, Basubsuse Bele. Les artistes qui ont été parce que vous avez une association Nabino et Belé, Balobi, Nani, Fiston Saï Saï, Azana Poison. Papa Nabiso, Papa Nabiso, Nani, Congo de Kiminga et Combo et Kozonga, mais quand on répond de Nabiso, bon, Papa Nabiso Yann di Moussipier, Balobi, Aza gravement malade. Paraîtrait que non, place beaucoup dans l'hôpital, na bino na HG, place beaucoup dans le bino artiste comédien, on m'a vendu ça pour nous ébélé. Tu éviter, qu'est-ce qui se passe? La minute oyo, nos artistes wana, l'artiste bazan à danger. Bino en tant qu'artiste, bozolo banine. Tant qu'on veut ma voix en ébélé, c'est que bah poison ils ont glissé, mais kuna to ils ont simbandé. Soit bazwaka ba carte wana baba no pesa bato mbona maboko to ndenge ni potango lobi mavwange eze belé bon na comprendre te place wana aux artistes comédiens oyebi terme mavwanga na monde na bino ya théâtre donc tant bazolo mavwanga là je pense à le fait d'Adidi Kambala paix à son âme où ils allaient pêcher na yé Adidi Kambala ou Tapis Rouge TV donc voilà paix à son âme les termes où restaurant na kati ya monde bino artistique mavwanga ça ils ont bien été, maman Zoba. Oui, quoi. Oh, Naebi, il y a un mot aussi. Oui. Aza malade. Na lobé langopé, na ba émission, ba ni. Naebi kaza malade, mais il y a fiston sai, il y a poison, naza au courant nangote. Mais na lukana yeba parce que naza mutaba news. Na lukana kota na yeba, car ande na loba mingi eloko na yebité. Na lobaraté et puis Rimer eza et ramena mutu na raison té ceux que lingo poser vraiment question bien ko linga raté neti linga oyeba ozaka na précision que fiston sai azana poison mais neti ba loba moni ba neti ba loba na ndé yango zo kwesa biso mwa mingi parce que ba neti ba loba wana vérité za wana moi le kuta mo pesa wana donc oza sûreté quoi.
bon eloko toza sûreté moyen tolobela yango awa eza te faut tozala na précision toyeba qu'est-ce que eza bongo to eza bongo te parce que ya Mboti toyebi abane maladie depuis kala jusqu'à présent toyokaki asengaki baaide boye na boye pour voyager bon mamango ka ndenge ezokendela wana kaka nde tomona ezokendela bon bango baza na bacarte nayebi te eloni ezokoempêche mama non ngai na carte te babaki bon biso mpe ezoya kasi ngai alobaka kaka oyo eza te nalobaka te non oya na tv te naloba likambo eza te non même pas na kopesa ezalaki na nombre moko oyo ezalaki nano limité ndenge papa elomba alobaki ezalaki na nombre moko ezalaki nano limité oyo bapesaki bacarte mais ekokita ekoya comme basiraki biso tozozela yango eza problème te eza problème te biso toza mpe na besoin ya assurance santé toza na bana toza bana basi oke likambo ekokoya boza mpe na besoin ya traitement mais comme ka ndenge yo ozoloba wana tozoka bacarte yango mavwanga bon toyebi te eza fin du mois première dame aoke futa mbongo kuna ou soit il faut bapesaka bango mbongo na maboko po soigner bien tozocomprendre mpe te hôpital yango soki ndenge nini yango nde problème. Merci beaucoup, cher ami internaute. Vraiment, je t'ai dit que Sylvie Ndaya, les lots nous soulevé les cambois papa, nani wazama papa na biso Yandimos, mais les cambois ça passe bien pour l'artiste tango, et on te solo ba ou te ko soulever le monde et bandel. Ah, bolinganité, baninga baza ko évoluer, baninga bazo sa mambo belé. Papa Masumu de Brende wazali continue présent na NTPC, oyo akadra bino, artiste et comédien. Yena nani na Yandimos aza malade par rapport à maman Miki nenga za bongo président na bino Masumu afundi na parquet faut baki sanga est-ce que eloko wana muto aza malade yoki funda na parquet batindele convocation une fois qu'il est parquet ba samba na papa Masumu po soit disant nani papa na biso Yandimos afinga kai pour na yo en tant qu'artiste et comédien. Où trouver le condamné? Bon, le binamika ko kabola moi mke. Na kabola ki part ya papa Masumu. Na kabola ki pe part ya Yandimos. Moni papa Masumu aza papa na biso nyonso. Problème eza, il faut azana ba collaborateur moko oyo na benga bango pe ba conseiller quoi. Po ba koko banda ko temporiser. Toko loba ko kamba eza blague te. Mutu so ko kamba surtout na Congo. Ko kamba ata groupe théâtre pamba o ko kamba na Congo za blague te. Po Congo bakola mkana tongo babambeli o likambo. Okola mkana tongo mo bovandi boyo bafinga ki ekuna. Basala ki eboy. Basala ki bakobi miso injure nyonso. Nyonso okozwa na donc na mboka na biso Congo tout est possible ngalo babo. Tout est possible. Donc il faut ça na ba conseiller moko oyo baza vraiment na mayele belé o ba ko sungaye bien kaza mutu parce que to ebike na kibo moto boy berere ezalaka akoza la kanise lo moko mais na ye pas je reste ngai faut na sala boy o comprendre il faut na sala boy ate loko mo eza mabendenge il faut na sala boy faut na jo boy yo ko zongsanga te papa mama te tala boy eza mabeba te mama vous comprenez non ndaya kokete mona qualité na waki bo mama tala bu en tout cas bengai so moeza koma place oyaza sola na ye omoni lo mso ezaka ofingi muto musika ofingi omeka muto na répondre au te tamo bo moi muta kiteli ya po yambe pesa na soni yo mo wana soni na finga je na mo rabo je reste na micro je reste na mo seka oyo talanga kasi vanda kasi ngamo na bina na sala mabi omo wana na bina na sala mabi non se sentir coupable quoi donc engai kitana mukaka mais ko kende ti na l'état bien pendate papa Masumu aza papa oya bandi na biso lelote oya bundaka na biso toujours il faut kaza na ba frein na ba maîtrise
parce que mokonzi bafingaki kaka tomona ko ba président de la république ba omona ya bango tongo midi pokwa donc mokonzi moko taleka na Congo apema bien ozomona yango mona lobi na ba président pamba ya ba théâtre bon ye mutu azokumba NTPC o esangisi ba artiste nyonso ba otalete soki oyo abeteli maboko okoto ofingi kaka ozomona donc eza nango fai kaka atiaka na si mpo na nga fala atiaka na si. Merci beaucoup. On est arrivé vraiment à la fin de notre émission. La découverte, là, c'était Sylvie Ndaya, l'artiste comédienne. Donc, malgré un ami soyo, Azana groupe na Yemoko, Azana maman présidente, Azana groupe na Yemoko, groupe théâtral. Comment on dit? Les amis de Sylvie Ndaya. Voilà. Les amis de Sylvie Ndaya. Sylvie Ndaya, tout comme in Asuka. Ouais, voilà. Profiter. Ça va abonner ya nani ya Metro Makengo bo s'abonner pe na Sylvie Ndaya TV wana chaîne YouTube nanga Sylvie Ndaya TV soto longo wana toke pe pa boss nanga RDC Artiste TV vraiment ba s'abonner massivement groupe nanga pe ezali les amis de Sylvie Ndaya toujours ezarara ezotambora na Sylvie Ndaya. Ok, Sylvie Ndaya tout comme Nasuka va dédicace na yo et puis numéro de téléphone parce que Robio Mikolo yo toujours kokaoté ba fan même si ba qui numéro bien té Joana donc il faut que sa numéro de téléphone ba dédicace et puis moi liloba moi conseil par rapport ya bandeko nyonso baza ko pratiquer mabe na monde na bino artistique. Vraiment merci beaucoup bandeko oyo bolingaka o bo sepelaka nanga bo continuer ko supporter nga bongo tozo linga to silisa ba beaucoup si ça c'est trop dire faut to kokate parce que monde déjà saturé tellement saturé to kokapenza te ko silisa ngo mais to bunda elongo na bino na ba conseil na bino e ko sunga pe biso boyaka te moto na biso so pela déjà botieli biso ka pétrole na essence et mati lisusu tellement et ça la passe mutu nyonso ayaka na internet mpona buzoba te mutu na mutu tanga ye na mondo nga alobaka mutu ya mutu tanga alongwe na ndako na ye to na ndako na bango ayebi elo nini akesala tout le monde aye na vision moko te mutu mosusu aye na vision ya kopanza mosusu aye na vision ya koboma mosusu aye na vision ya kobongisa mosusu aye na vision ya koconseiller mais tellement ke tokutana nyonso esalamaka ndenge moko mais bandeko na biso vraiment bosunga biso po to avancer tokende liboso oyo na koloba mingi yango wana mpe oyo na kosenga soutien na bino surtout na mosala oyo soutien na bino bosoutenir biso mpenza baartiste na bino po to avancer tokende liboso tokóma mpe lokwa baninga eza kaka te tozwaka kaka micro mpo na kozongisa biloko moko kofinga na ye koboma na ye koyina na mpo na nga vraiment namona wana ya bafitilité eza nango na ntina te badédicace na nga napesi bongo na boss na nga RDC Artiste chef toko na France ye erataka te vraiment MK Lukombe Mayenge Makumbu moyaya chéri ya José Yai vraiment bambote no yangwana da koko bakale vrai chéri mikolo nazwi Jos Mondele mwana mwasi mo boya pembe alata bien makasi donc mikilisa solo quoi donc bambote no place oza na lelo fort bafani nyonso ya Sylvie Ndaya obolingaka Sylvie Ndaya bokende pe mbango kosabone na chaîne na bino eza kuna Sylvie Ndaya TV vraiment bo s'abonner parce que tant bo s'abonner yango na kaka nde soutien ya liboso o bo soutenir artiste na bino parce que bino kaka ba bonner nde bo sala surtout zala voilà bo s'abonner bo liker bo partager ba vidéo et na kata chaîne et puis bo s'abonner pe awa bo s'abonner pe awa na Metro Makengo Tapis Rouge TV vraiment beau s'abonner massivement pour na ba oyo bazaki numéro na nga bien te numéro na nga plus 243 90 23 59 077 plus 243 90 23 59 077 et dans WhatsApp na nga wana soko bengi même appel normal même WhatsApp borozwanga et puis Facebook na nga eza kaka Sylvie Ndaya c'est ça. Voilà.
chers amis internautes, partout dans le monde entier, merci beaucoup. Nenge Tolobaka, et le Kamalamu, qui tourne où mais là vraiment, merci. TV c'est le temps. Nenge Zalara toujours te balobaka là, ils a Sylvine Daya, naebi que non. Émission les lieux qui toko partout dans le monde entier, naebi que ba message topé ba appel na bino ça la rabiso bien benga biso ça la biso vraiment plaisir. Prochainement to royal sous Sylvine Daya na grâce ya papa Métro Makengo to royal sous Kolukayo. Vraiment mbote na yepe papa Métro Makengo. Mbote bisike zwami yo, mbote, je t'aime beaucoup. Maman Christelle Mbumba, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, patron nanga ba oyanga ya kati maman Christelle Mbumba Makengo na papa Métro Makengo Simon Kabaka na Suisse. Grâce à vous, Kenon Nazandenge Nazali, merci Namusala Nenge Ezoko Kende. Voilà, merci aussi à Salon Fleury, na Suisse Ouana, et puis sans oublier il y a José Leblanc, José Leblanc Boulantou na Italie, et puis sans oublier Nesma qui a dit Diatabo papa na Jonathan. Là, je vois les cœurs de l'homme, Irène Nda, éclairage public, aigle royal, aigle jaune. Mambote Belina, famille Molasoko Mobimba, il y a Lydie, il y a Nicole les pétroliers, Nicole les pétroliers Molasoko, Jean-Marie, Amandine Kati, il y a Lydie, Zozo, Boza et Belé, merci mingi beaucoup de s'abonner à la chaîne Abisso, beau s'abonner Kakana, Métro Makengo Tapiro TV, vous ne serez jamais déçus. N'engez à la rabana, poto partout dans le monde, c'est bilingue, Bobozonka na Katia, Métro Makengo Tapiro TV, merci à tout le monde. Bafan nanga o bozala kana na lobaka na bino les vrais des jours besoin de Belgique, France, Belgique, tout na Suisse ouana. Merci beaucoup. Voilà, bon continuer pour s'abonner, ça la plaisir.